Allô, Bandeko, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Tokomi na ngonga na biso ya koyoka liloba ya Nzambe. Tika ete Nzambe azala na bino. Yambo ya kobanda, toko banda na losambo, ndenge bo meseno. Puisque Nzambe alobi ke tutiaye toujours en première position. Tobondeli. Kolo na bombo yawe na nguya, to pamboli kombo na yo to komisio na tango osili kopesa biso. Merci papa pona nyoso tu o to koloba awa. Yo zala bongo guide uta ibandeli ti na suka. Papa na yembike oyo nyoso tu koloba awa ekozala pona edification ya église na yo. To corps du Christ Père Céleste afin que tous ala éveiller to yeba comprendre ma disposition. Kolo nanguya sanjola mana yo kumba mana yo na kombo na Yesu Kristo azali mo konchipe mo bikisi na biso. Amen. Amen. Bien. To zali ko traiter sujet oyo lelo to zali ko mona ke ezali ko pesa moi mbai ezali bongo kolobela surtout ba pasteur oyo ya faux. Puisque to utaki komona yango ke mikolo e uti koleka ba pasteur babimaki ba pasteur mususu babimaki donc na mamaka moko ya bien te yango wana na kopesa parole directement na mama Anne et puis mama Anne ako meka ko développer ngai nako zongela bino na mwa minute muke. Bien bandeko na ngai ndenge kaka tomesana koloba bonjour ou bonsoir selon heure oyo ekoya kokuta bino. En tout cas bandeko ndenge kaka tolobaka bo partager ba video na biso bo abonné ba vrai abonné ya préparons nous tozali wana kaka pona komemela bino oyo ezali ko instruire biso oyo ezali donc kopesa un plus na kati ya ba vie na biso. En tout cas bandeko ezali mawa mingi pe pasi na komona lolenge ya babiloko oyo tozali komona bandeko na ngai na kati na mokili oyo. Vraiment ezali kopesa pasi mingi. Mais eloko kako na lingi koloba na bino bandeko na ngai boyeba ete nyonso oyo ezali kosalama na kati na mokili oyo bokanisa te ezali kosalama kaka pona biso nde bakongole. Non. Mbamo nyonso oyo ezali koexiste na mokili oyo ezali kosalama partout. Tango tozali kopesaka bino ba conseil, tango tozali kolobaka na bino, tango tozali koteyaka bino, en tout cas ezozalela bino pasi mingi pona bosilaka kondimela biso. Mais video oyo lolenge kaka etambolaka, lolenge kaka ba partage ya ba video esalamaka, vraiment esali pasi mingi na kotala video oyo esalami na mboka na biso pe balakisi biso lolenge parole de Dieu ezali koloba ba faux prophète, ba faux pasteur ebele bakoya na kombo na ngai. Raison pour laquelle bandeko parole de Dieu ezali koloba na biso ebele Jésus na tango ya suka bakoloba ke to chassaki ba démon na kombo na yo, to salaki boye na kombo na yo. Mais parole de Dieu ezoloba na biso Seigneur akoloba ke na yebi binote balolenge ya ba prophète ya boye, balolenge ya basali ya Nzambe ya boye. Bandeko tangu tozali kobeta sete tozali koloba na bino bobima na milie ya batu wana. Mais ezozala na bino kokoso pona bosila koyoka. Yangwana tolinga ki bandeko parole de Dieu ezoloba na biso bakoya ebele bako séduire pe mukili oyo me bino bozala parmi batu wana te boyeba na kososola. Yango wana bandeko na ngai tina ya intervention na biso ya journée ya lelo tout comme ya pokwa ya lelo yango tozali kotiela bino video oyo pona bino moko
bozala ba témoin na bino moko bosila koyoka yango na matoi na bino moko pe misu na bino emona ekozala malamu mingi yango na bandeko tozali kotia yango sikoyo ekozala malamu mingi yango oyo appareil na ngai na simbi Jean-Michel chargé des opérations. Bino moko bozomona musala la police ezosala awa tozana ba pasteur mibale pasteur faya kitoko patriarche ye oyo foto na ye yango oyo deuxième pasteur prophète Dieu ye oyo foto na ye yango oyo mibale bazali te responsable numéro 1 Monsako Élysée miracle enfoui taza te oyo boyokaka na radio namoni yo oza place boye utana lobi aza te akimi uningane mosusu prophète Justin ye mpe akimi tozwi kaka mibale bapapa mibale oyo tozwi bapaster o mibale bazalaka bango minei mibale bakimi mibale tozwi bango mosala na bango nini oyokamela malamu mpona lokumu mpona kozwa baadepte mpona kozala na popularité bayebana bato baya ebele na eglize na bango bakende na Kisasa kozwa mama oyo na mama oyo komo na ye Nicolette mama oyo komo na ye Madeleine bamama oyo mibale baya na bango oyo role na ye mikolo misatu amikomisa liboma atambola bolumbu nde bongo aya na eglize na bango baya kodelivre ye lokumu epanzana bayebake babikisi moto ya liboma nzoka nde azali na ye liboma ya mibale mama oyo mama Madeleine mosala na ye bapesa ye chambre na papa pasteur oyo akimi papa pasteur Élysée responsable numéro 1 apesa ye kudu chambre afandaka azwaka mibali tanga azwi mobali alali na mobali wana mai ya mobali nde azwaka mai ya mibali wana po apesaka pasteur po pasteur azala na lukemba asi asali yokamela malamu asi asali mbalabo asi apesi pasteur bamai ya mibali voilà en bref nde tobengi bino oyo adepte ya pasteur Élysée garde corps na ye yeyo kasi bazalaka na yo bango nde tobengi bino population mpona kokebisa bino mpona bino bilandalanda si bino bilandalanda toyoki boye pasteur boye toyoki boye tala mikambo oyo bino boyokaka tala resultat nasilisi na kopesa bino litatoli nasilisi mpona pesa bino litatoli ata oyoki epa n'importe quoi ata nini me likambo nde yango. Chers téléspectateurs de l'émission Farafara, bienvenue à bien bandeko na ngai merci beaucoup bandeko bouti kolanda bino moko tolingaki bino moko bozala témoin ya babiloko oyo ezali kolekana na kati na mokili oyo babiloko oyo ezali kolekana bandeko na kati ya bamboka oyo tovandi ezali kopesa mawa pe pasi bandeko awa ezali bongo na province bokanisa te biloko oyo ezosalama kaka na province
partout bandeko ezali kosalama surtout na kati ya Kinshasa ezali plus pure babiloko ezali makasi koleka tomoni wana basili kokanga balobi ke oya lobi babiloko oyo oya denonse babiloko oyo bandeko azali colonel azali babiso basali ya nzambe te po biso basali ya nzambe tangu nyonso bandeko tozoyaka kobeta sete tozoloba na bino bandeko bokeba 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 bozolinga kaka koyoka te bomoni yango oyo adenonse babiloko oyo akangi bango azali colonel alors colonel wana mutu aza kodenonse bango pona batu basila kokoma éveillé pona batu basila kokoma mayele bandeko na ngai tolandi lisolo wana bandeko ekiri oyo ya bafaux prophète ya bafaux pasteur bazalaki bongo 4 na 4 wana alors bakangi mibale baresir na kokima mibale bakimi chef na bango numero 1 ya groupe oyo basalaka babiloko oyo ye bazwi ye te akimi bongo bandeko na ngai bino moko bolandi lisolo na matoi na bino ndenge bauti koloba na biso mama moko wana o balakisi yende bandeko na ngai akoselaka liboma o mutu azalaki liboma azwi guérison bomoni bandeko liboma wana orke azalaka na ye bien liboma wana ezalaka ya lokuta si basilaki kopesa ye kamwa quelque chose après ke koma o bageriri ye nyonso wana pona nini po pasteur a gagné ba ame ebele na kati ya église na ye nyonso wana ekoma business bandeko po asila ko gagner batu ya ebele raison pour laquelle bazali kosala babiloko wana ya mibale bandeko na ngai bino batu bolingaka kaka ba place oyo etunda na batu ebele oyo bazali kosala ba guérison ya ndenge na ndenge mama ya mibale o bauti kolakisa balobi mama wana ye bazwaki ye na Kinshasa bamemi ye na province wana alors mama wana role nezali nini pasteur apesa ye na esika ya kolala bandeko basalaka nini bango sikoyo musala na bango ezali mama wana na chambre wana obapesa ye alalaka na mibali bandeko tango balali na mibali ana mobali mai wana yango anapesaka pasteur donc ezali kolakisa mbala moko pasteur azali mutu ya bascience pasteur papa maya azali mutu ya bascience azali mutu ya misala po mai wana yazosala na yango nini alors lera azozwa mai wana azopesa pasteur sikoyo nyonso wana pona nini asalela lupemba na ye ndenge balobaka azwa ba chance na ye bana mibali wana oyo bakozala dire te bakokufa misusu oyo bakokufa physiquement te akomona kaka vi na ye malheur ezo sourire lisusu te or que azalaki bloqué quelque part na mutu oyo abimaki na ye nyonso wana nini pona asila kozwa lupemba na ye. Parole de Dieu elobi na biso boye na Matthieu chapitre 24 awa na verset 4 balobi Jésus leur répondit prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5 car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Toye, to sauté, balamoko toye na verset to tanga na verset 11. Ah balobi boye, plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité des plus grands nombres refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et puis, plus loin, balobi na biso lisusu awake, na verset 23,
Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même des élus. Bande kolongai. Bato bazoya pona bakwisa bana ya nzambe. Bazoya na ndenge ya malamu te. Ba oyo bazalaka même ba nganga, bazalaka je ne sais pas, bakozwa bakisi na bango. Dernièrement kutu bauta ko lakisa lisusu magicien mususu bamsu bazokende kozwa bakisi pa magicien wana. Et magicien wana lobi botala dimi bapesi ngai azolakisa voiture Nissan Juke ke moko boye ba nouveau modèle. Donc bande konangai esengeli tozala éveillé, tozala ngele pour adversaire. Parole de Dieu et l'homme qui veillez votre adversaire. Donc, Monguna azali de konabisote. Ye azawana tellement tane ezamuke. Donc, alingi peke akene na batu. Oyo bakozala na ye elongo. Donc, alingi quoi ça un plus grand nombre. Yango wana biso esengeli tozala ba enfant porté à tout vent de doctrine te. Donc, Monguna a comme ça biso pour na yete ndenge balobi na Philippiens que to comme bilei na yetango nyo surtout. Il faut toutefois vérifier les écritures et puis pai oyo yo olingi kaka bazo salela ka yo miracle bazo salelo soki ndenge nini mais miracle wana mutu wana azo sala ngo ndenge ya malamu. C'est ça la question que nous devons nous poser. Azo sala ngo ndenge ya malamu te. Bande kondrakai tokeba vraiment mingi bako perdre kondima na bango na ba biloko yo ka tozo vivre et puis mingi bako mikot ça en route pour l'enfer ba longo en route pour le ciel ou bien pour le paradis et puis mingi lelo bazo kanisa baza en route pour le paradis donc baza en route pour l'enfer. Pour la nini, bazoye bako discerner te. Or, parole de Dieu, elobi na biso ke ba Thessaloniciens bazaki na sentiment moko plus noble que c'est des Juifs. Babandaki ko vérifier ba écriture. Toutefois, oh babandaki ko loba na bango, eza parole de Dieu. Oyo zali koloba na bango eza vrai et puis oyo bat bazo sala biso faux total. Est-ce que eza recommandation de Dieu? Azo sala volonté de Dieu. Bala nzambe vraiment tokeba tokomi na ta ya suka. Bientôt Christ revient. Alors tokozala na Christ. Soki tokozala na Christ yango tango. Toye ba ko discerner pe batu to ba esprit puisque mutu mususu azo opérer na ba kisi mususu na magie mususu na kindoki ba makambuze belé nazo lisililo mama bien bande konangai tokomona ezate mutu nyonso tu oyo tangu tolobaka boye tolingaka mingi koloba na lingala pona bandeko na biso oyo baza na kamwa kokoso na lingala bayeba kosaisir nini oyo baza na kamwa kokoso na français bandeko po bayeba kosaisir message malamu parce que parole de Dieu lobi na biso bokoyeba vérité pe vérité wana ekosila kokangola bino yango na bandeko nanga tozali kaka kozonga na lecture oyo papa Mai asili kosalela biso pona to sosola yango po bandeko na biso basila ko comprendre malamu be critique oyo nini oyo ezali koloba na biso. Okay? Awa to zokende na Matthieu chapitre 24 to zongeli na verset 4 balobi Jésus leur répondit. Awa Jésus a répondu qui foule ya batu bazwa garde donc to azongisela ki bango bazala na bokebi. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, mutu moko te a séduire bino dans le sens que akwesa bino. Mutu moko te akwesa bino.
azolakisa bino toloba ndenge bamikolo balobaka nyonso engengaka ezali pauni te me toyebi ke eza na bato misusu bakosamaka batekela bango mbuma moko neti mabanga moko ya ngelingeli balobi oyo ezali diama or ke ezali diama te ezalaki milangi. Donc c'est ça ko séduire ou bien toloba na façon mususu basi ya ndumba ndenge basila ko séduire mibali. Donc na façon wana mo séduction eloko oyo elingi eloba na biso. Tokoki kozonga mo muke na chapitre 23 na verset 25. Balobi malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Balobi ke mawana bino scribe na ba pharisien parce que boza ko sokola libanda ya nini ya sani to ya nzungu me na kati boza na makambo ebele sende donc oyo nyonso tu ya mabe et puis donc eloko oyo tokoki koloba awa Jésus leka azoloba mawa na bino ezali lolenge moko na lelo tozali komona mingi chaque dimanche akozanga église te azali wana tango nyonso na église azali wana tango nyonso pembeni ya papa pasteur mais na boyo ozomona oui vrai mondimi mais kati na ye ezozala ya kobeba kati na ye bandeko misala na ye ya kopola. Donc yeba yo muto ozali na bambuma ya mabe yango wana parole de Dieu ezoloba na biso toko yeba vrai mondimi a partir ya bafruit na ye na misala na ye bandeko. Yo muto ozali kolakisa boyo sambelaka me kati no eza ya kobeba misala na yo eza ya kobeba yeba ke ezali esengo te mpo na yo ezali mawa. Parole de Dieu elobi mettez en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter. Donc, il faut pratiquer les kaming. Verset 26, Balobi, pharisien aveugle nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, balobi na biso, to sokola nanu kati na biso bandeko. Kati na biso sengeli to sokola yango sima toko mona pe libanda ekosila kozala malamu. To ekongenga. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. Donc awa lolenge kaka Jésus bandaye koloba lolenge to uchi koloba. Donc malheur na yo mutu oyo ozali kolakisa soi-disant ozali malamu or ko ozali mabe or ke kati na yo ezali mabe ezali mawapo na yo. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Lolenge kaka ndenge tozali kolobelela donc bozali kobima lolenge neti bozali malamu or ke bozali batu ya masumu makasi alors malheur na yo mutu ozali ko se comporter lolenge wana. Ok, dans verset chapitre 24 ya Matthieu, dans verset 10 dans verset 11 plutôt balobi plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Balobi na biso awa plusieurs. Non pas nombre moko ya muke mais plusieurs elingo loba ebele faux ya mabe ya lokuta ba prophète tout comme ba pasteur auto azali komona lilobe ezali déjà kokebisa biso ebele ya mabe bakosila kobima. Awa na verset 12 balobi mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parole de Dieu ezali kosenga biso persévérance. Po ya mabe bana bandeko tango bazali kobima, bazo bima pona ba séduire. Alors pona ba kuesa batu bandeko na ngai. Pona batu ebele bakende na kana ye. Mais parole de Dieu ezoloba na biso ba oyo bako persévérer, ba oyo bako yika mpiko. Tina suka ya molongo.
oyo bakozala molende bakoyika mpiko tina suka ya molongo bango wana nde oyo nzambe azali kolinga. Dans verset 23 malobi, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Bozoyoka bandeko bino moko bozoyoka ba faux prophète wana bazalaki na bandimi ebele bayebaki kaka ke bazosambela nzambe bayebaki kaka Christ azali na kati wana orke azalaki wana te yango wana verset o ezali koloba na biso soki mutu ayebisi bino Christ azali awa bandeko balolenge ya batu ya ndenge wana bazali koloba na kombo ya nzambe bazali koloba na kombo ya Jésus Christ notre sauveur to croire na bango ata mokete bandeko tokoyeba bango na bambuma na bango tokoyeba bango na bambuma na bango me bien aimé na misala na bango bandeko tokoyeba bango malgré parole de Dieu lobi ne juge point bandeko tango za spirituel oko comprendre bango botala lolenge ya batu na kotala bango kaka boye bazomona na ba oyo baza jari ya kozala badiambere mais totala lolenge bazo séduire bana na nzambe pona nini surtout révérend wana parce que bana na nzambe bazangi discernement bana na nzambe bazosala na discernement te sentimental yango wana bazokwea bapiège na balolenge ya babiloko boye bandeko tango biso tozali koloba tozobeta sete sortez au milieu d'eux parole de Dieu lobi tobima na kati na batu ya lolenge ya ndenge wana bandeko biso tozali kolinga kaka koyoka te oyo sikoyo azoloba babiloko oyo bofongola misu botala batu oyo azali musali ya nzambe colonel azali colonel azali soda bandeko azali soda policier oyo azali koloba bokeba na batu ya lolenge boye tokangi mibale bakimi na bandimi bakomi kowolola bango mutu wana azali musali ya nzambe te azali colonel bandeko. Donc pour montrer que to comme n'attend de la fin tango tozoloba na bino bokeba esengeli na bino bosala nini bokeba bobima na milie ya batu wana pai nyonso te bazobelela nzambe bazali ya nzambe non pai nyonso te bozomona bible oyo ke bazali ya nzambe non pai nyonso te oyo bazali kobelela kombo ya Jésus ke bazali ya nzambe non mutu nyonso te bandeko oyo asimbi bible oyo okomona ye kazali ya nzambe non na se ya bible wana bandeko ezosala na babiloko mususu oyo ebombami wana ezosala na bapratike ya lolenge ya oyo towuti komona apesi na ye aye kozwa mama wana na Kinshasa amemi ye pai na ye apesi ye pe sika ya kolala po mama wana kaka zwilaka ye kaka bamai wana azwilaka ye yango aza très diabolique bandeko lelo oyo bandeko nanga surtout biso na matete ezalaki tango zolekana na parke wana na banzete wana ya na sese wana bato ebele babanda ye kotala bato bamisapi soko bamaboko plutôt soko zoleka kaka pesa boye natano loboko pesa boye bandeko nanga bato wana nyonso bakenda wapi lelo bamonanaka lisusu te bango wana nyonso bakoma baprofete bapotre donc bakoma partout bango bato bafungulisa baeglise partout na balabala moko bandeko tala ta di église esengeli tozala éveillé bandeko na bapratike ya boye lokola na basolda bakoti makambo oyo ezali malamu mingi po bino moko tango bozali komona yango boye bokosila sikoyo kondima bandeko sortez au milieu d'eux ekozala malamu mingi tozo continuer na biso dans verset 24 car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Bozo yoka bandeko. Tozo pesa ba verset. Tozo loba yango na conscience na biso moko te. Balobi et que comment. Donc ici et comment. C'est banda.
Et puis c'est salama eloko ya sika bandeko na mukili oyo ezali te esalamaka mpe ezokontinue kosalama balobi batu wana bandeko bakoséduire ya bafo wana bakoséduire meme na ba oyo ya nzambe baeli meme ba oyo ya nzambe bandeko bakokweya na piège na bango. Donc biso esengeli na biso tosala nini tozala éveillé tofongola bantendima na biso mpona koyoka bandeko boyoka tozali kobelela bino boyoka bapolisie bango bazali kokanga bango boyoka bandeko botika kozala bafani ya bapaster ya baprofete soki ya banani botika kozala bafani bandeko bozala kaka fani ya parole de Dieu yango wana ekesosolisa bino place o na tie lokolo na ngai ezali ya malamu to ezali ya mabe bandeko. Sortez au milieu de parole de Dieu ezali koloba tobima na milieu ya bafo wana biso ba vrai tobima na milieu ya bafo wana po balobi ezali na ba vrai mususu bakosila kozala séduit mais parole de Dieu ezoloba na biso nini sortez au milieu de vraiment ndenge ka parole de Dieu lobi que nous devons sortir du milieu d'eux. Donc tobima puisque eza pa ina bisote eza pa ya munguna. Il faut différence ezala. La différence doit se manifester entre biso oyo toza ko servir Christ, vrai Christ, naba oyo baza ko servir l'autre. Bandeko, ce qui tozo ça la différence te biso nyoso tout kozala confondi. Alors Christ l'air akozonga ndenge alobaki ke akolongola matiti ya mabe. Donc tokokene tokozala confondi na matiti ya mabe ndenge basakolaka na bilanga soki ke matiti boti l'air moko pe omona pe moi ndunda ou bien moi nini ekendeke pe ezali confondi par mégarde. Alors biso pe tolinga teke tozala vraiment confondi ndenge wana ekozala notre perdition libunga na biso. Alors tokozala wapi mais bandeko toyebake tango to persévérer tango tozali kosalela nzambe na solo hébreu elobi na biso hébreu tokei Hébreu chapitre 5 Hébreu na page oyo baza na lui second chapitre 6 pardon na lui second 1220 na verset 10 balobi car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu. Dieu a injuste surtout renda encore renda encore des services au sein. Nzambe aza injuste. Nzambe aza mutali bomba te. Nzambe ayebi oyo nyonso tu ngai na yo tozali kosala. Nzambe ayebi oyo ye azali kosala. Yango wana biso bana ya Nzambe il faut to persévérer. Il faut to kende na nzela ya malamu. Il faut to tala ninyo to sengeli to sala. Pa yuapi to sengeli to tia lokolo. Puisque c'est pas tout le monde qui oyo biso to kokiko kende to sanganaka na bango. To n'importe où au côté. Toutefois, il faut co-associer Dieu. Parce que ceux qui placent wana ezali mabe nzamba kobimiso mbala moko ndenge balobi qui sortait du milieu d'eux. Bien papa Mayoko tangela biso na 2 Jean 8 2 Jean na page 1247. Ah balobi boy, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Bien bandeko, parole de Dieu zali koloba na biso to prenez comment garde. Biso bana na Nzambe bandeko esengeli na biso
to prendre comment hein? Garde. Ezali très important. Ezali très important, mes bien-aimés. Tozo zonga mbala moko na Hébreu. Place frère Maya Tangela Kibiso. Na Hébreu biso skoto ok na chapitre 10. Hébreu chapitre 10, c'est autant na verset 25. Ah bah oui, oui. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Bien, parole de Dieu, zolo banabiso awa to abandonner l'assemblée nabiso te. Mais bien aimé, awa parole de Dieu lobi to abandonner te. Et loko nini au juste oto lingi koloba. Ezate ke okoloba, awa parole de Dieu lobi et to abandonner l'assemblée nabiso te, même au koute ni place ya faux, yo o abandonner te. Non. Bandeko awa to lingi koloba nini. Makambo oyo tosali ko vivre na kati na mokili oyo ezo lembisa batu ebele. E komi ko lembisa batu ebele bandeko. Mususu komona alingaka suko kende église te. Pona ba bêtise ya boy. Mususu alingaka suko sembe ko sambela te lembisa ye pona toujours ba bêtise ya boy. Mais parole de Dieu ezolo bana biso nini to abandonner te. Et sengeli to tenir ferme. Bisonde to bima na jari ya beglizi ya lolenge wana. To bima wana me parole de Dieu. Et sengeli to sala nini to tenir. To tenir na yango me bien aimé. Ezali très important. Bongo toko sauter na 25 wana toko kene mbala moko na 35. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Na 26, papa maitanga onka tina suka tina 39. 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien, mais bien aimé. Biso, tozali batu oyote bazali ko retirer, ndenge na ko se retirer plutôt. Pona ba perdre âme na bango. Non. Bande konanga, bomoni batu malgré ba aventure nyoso bazo sala. Mais parole et lobi na biso. Mukolo yango, sali ezali individuel. N'est-ce pas? Sali ezali individuel bandeko. E kozala teke, pona kuta magi pa faux prophète. Pona kuta magi pa ya faux pasteur. Ezala ki fauti na ngai te, non. Non. E kozala la yo trop tard bandeko. Senga nzambe, apesa yo capacité wana. Afongola yo mis wana spirituel, po yebaka ko comprendre. Tikana nukozala fan ya batu wana. Potango zali fan bandeko. Ezala pasteur, ezala prophète azo sala mabe. Moye yo comprendre mabe wana. Ezali te pona ozali fan. Eloko na ko recommande yo tikana nukozala fan. Zala fan plutôt ya nzambe o ya kela yo. En ce moment là, okoyeba ko discerner oyo ya bien na oyo ya mabe. Parole de Dieu lobi na biso. Toi abandonné te. Nzamba zali na posa ya batu oyo bazali ko persévérer. Oyo bazali ko persévérer bandeko po sauver âme na ye. Mais yeba ke tango yo abandonné. Okeyimbala moko na kanya munguna. Athlète bandeko azalaka couronné ce qui a combattu selon les règles. Mais oyo alandi ba règle te azalaka couronné te. Te mona ba athlète mususu oyo bandeko na fiso mususu ba pesa discipline ya kokima bambango. Bandeko bazo kima bambango soki kaka adekone kaka na règle moko o ba pesa bango mbala moko basala kanini disqualifié ba écarté na course wana.
donc biso ndenge toza boye bandeko esengeli na biso donc tozokima na kolanda baregle oyo nzambe apesa biso mpona tozala couronné na retour ya Christ. Nalingi natanga na 2 Jean wana kaka verset 7 mpona ezaka moko 2 Jean 7 balobi car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Balobi plusieurs séducteurs. Oyo bazo yapona kukweisa. Bango yo tuuti komona. Oyo tuutaki kolatisa. Bazana pona kukweisa bana nzambe. Bazana pona ko preparele munguna batu ebele. Bakende na lifelo. Bande konangai. Toyebela kasikoyo. Ngonga ezana nu mwa mulai. Tomilengela. Lokola l'air tozalaka na catholique to bandaka oyeba tomilengela malamu nzambi toyebi mokolo te toyebi pe ngonga te tomilengele malamu nzambi toyebi mokolo te toyebi pe ngonga te vraiment toyebi mokolo te toyebi ngonga te yango wana esengeli prendre toutes les dispositions. Et puis, parole de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Oyo nyonso tu, biso tozali kokunda. Yamwana kara tokozwa. Jamais okundi nguba, yo ozo masango, to ozo manyoko. To yo olona manga ozwa safu to ozwa avocat te okozwa kaka manga donc yango wana esengeli na biso vraiment to lingake to talaka mingi liloba nzambe to veiller na ba détail wana plus près pona to koya te na ba piège ya balolenge ya boye na ba fo ya boye bandeko boni oyo bazalaki batombaki na ba piège na bango mais que Dieu soit loué babimisi bango na kwasa donc nzambe asali kutu grâce donc eza grâce ya nzambe pote batu wana basila kobima nzambe aza bolingo parole de Dieu elobi na biso na Philippiens non, Colossiens, je m'excuse, Colossiens chapitre 2, dans verset 8, Balobi, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez comment? Garde. Prenez comment? Garde. Yo sikoyo ozokende kaka kiyendi olinga ko prendre garde te ogo kweya or plus loin de Matthieu balobi na biso ke tous à la prudent comme les serpents na proverbe balobi biso lisusu likambo prudence estringeli tous à la prudent soki tous à prudent te kobunga mobimba yango wana. Soki parole de Dieu lobi prenez garde mutu moko akosa binote seke zana ba oyo bakosaka seke zana ba lolenge ya batu ya boye oyo bazokosaka batu oyo pe bazape kokosa mame bien aimé yango parole de Dieu ezoloba na biso tosala kikeba batu wana bazala bandakala bandeko bokanisa te eza kaka sikoyo mais la parole de Dieu soki totali tokomona même ke na ntango ya Jésus-Christ babar Jésus bazalaki c'est ça batu bazalaki ya modele na bandeko batu bazali kokosa bazali ayaka pa ya Paul ke azoloba ke Paul ozali vraiment mosali ya Nzambe Paul alobaka na ye tais-toi puisque azalaki diabolique
Ozomon. Donc, babiloko et salema, yango kaka, ils ont revenir. Ils ont revenir. Et puis, plus loin dans Corinthiens, Paul a réprimandé, tout a reprendre. Église à Corinthe, Paul a dit, mabe et kotaki ya mingi. Donc, papa Maï, mabe koti mingi. Banganga, bakoma ebele, soi-disant, Ba prophète, ba pasteur, ba prophète, bakoma ebele, ba faux miracle, et kota ebele na kati, ya église de Dieu. Yango wane tozali ko pamela, yango tozali ko lakisa bana na nzambe, bandeko bosala keba. Ezali na ba oyo bazali kokosa, pe ezali na ba oyo bazali kokosama. Pe ezali na ba oyo bazali deja balembi pona babiloko oyo. Yango na toali kosenga na ba oyo balembi. Boye bakezali volonté de Dieu te. Nzambe alingi babiloko wana te. To persevere bandeko tina suka pona tozwa bakuroni na biso. Pona to kota na nkembo oyo nzambe abongisaki pona biso. Vraiment, bandeko na ngai ya koloba ezali kaka liloba ya nzambe. Ezali kaka liloba ya nzambe. Liloba ya nzambe mutu ekangolaka. C'est pas que pasteur ou bien qui que ce soit. Liloba ya nzambe mutu ekangolaka. Liloba ya nzambe ezali wana pona ko délivrer. Pona ko délivrer. Ko délivrer biso bana na ye. Yango wana esengeli na biso bandeko nazali kotsela bino lisusu video oyo pona boyoka yango lisusu de nouveau po esala bino malamu mingi po boyeba tina ya baverse pe maloba oyo tosili kopesa bino boyoka yango ekozala malamu mingi bandeko na ngai. Responsable numéro 1. Monsako Élysée, miracle, enfoui tazate. Oyo boyo kaka na radio. Na monio, oda place boye. Utanalobi, utanalobi. Azate, Akimi. Uningane mosusu, prophète Justin, yepe Akimi. Tozui kaka mibale. Papa mibale oyo tozui. Pasteur o mibale. Bazalaka bango minei. Mibale bakimi, mibale tozui bango. Mosala na bango nini? Oyo kamela malamu. Pona lokumu. Pona kozwa ba adepte. Pona kozana popularité. Baye bana. Batu baye ebele na église na bango. Bakende na Kisasa. Kozwa mama oyo na mama oyo. Mama oyo komo na ye Nicolette. Mama oyo komo na ye Madeleine. Ba mama oyo mibale. Baya na bango. Oyo role na ye. Mikolo misatu amikomisa liboma. Atambola bolumbu. Nde bongo aya na église na bango. Baya ko délivrer ye lokumo epanzana baye bake babikisi moto ya liboma nzokande azali na ye liboma ya mibale mama oyo mama Madeleine mosala na ye bapesa ye chambre na papa pasteur oyo Akimi papa pasteur Élysée responsable numéro 1 apesa ye kutu chambre afandaka azwaka mibali Tanga zui mobali alali na mobali wana mai ya mobali nde azwaka mai ya mibali wana po apesaka pasteur po pasteur azala na lupepa asi asali yo kamera malamu asi asali balabo asi apesi pasteur bamai ya mibali mi
Voilà en bref. Neto bengi bino. Adepte ya Pasteur Élysée. Garde de corps na yeyo. Je vais dans la canal ngolo. Neto bengi bino population. On a kokebisa bino. On a bino bilanda landa si. Mama bino bilanda landa. Toyoki boye, Pasteur boye, toyoki boye. Tala mikambo yo bino boye. Tala resultat. Na silisi, na kopesa bino litatoli. Na silisi po na pesa bino litatoli. Ata oyoki epa n'importe quoi, ta nini me, likamonde yango. Bien bandeko na ngai, na banza bino moko boyoki lisusu. Colonel alobi bien, surtout bino ba mama, pona bilanda landa. Batu oyo bazosala babiloko nyonso pona koluka lokumu na bango, koluka ba succès na bango, koluka bozwi na bango, bakomi ko maniepile batu. Ndeko na ngai soko kutamaki na likambo oyo. Bima tosengi yo obima na kati na babiloko oyo nyonso yeba ke ba faux prophète bakoma ba faux ba évangéliste bakoma ba faux ba docteur bakoma ba faux ba apôtre ba donc nyonso ya vrai yeba ke ya faux nango pe bakoma bobima bandeko nanga bobima na babiloko oyo bobima bino moko boyoki colonel ndenga beti mbela po biso tozo beta bambela bozo yoka te me oyo soda muta beti mbela bobima na makambo oyo ekozala malamu mingi bongo bandeko nanga tokomi na biso presque na suka ya émission na biso nazali kopesa parole na papa Mai soka za na likambu abakisa ngai na sili kobeta sete j'espère oyo nyosa kokutana na video oyo akosila kokamata un plus na ye botika kozala maniepile. Pona kosukisa tokotanga na Ecclésiaste chapitre 7 na page 671 to 71 ba oyo baza na Louis II. Na verset 29 balobi seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait des hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Nzambe asalaki moto, malamu, moto, azala vraiment tout droit. Ayeba kotambola, mais batu bazali koluka, banzela ebele. Et puis parole de Dieu, et le but de Jean 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Yango wana azali kotindaka ba disciple na ye. Azali kotinda batu na ye pona baya ba séduire ngai na yo. Baya ba séduire bango. Bandeko. Tokosuka wapi? Soki nzambe te. Na nyonso wana soki to associé nzambe te, to yebake tozali nul, tozali pamba. Tokosuka na kokweya. Or, c'est Dieu qui relève. Nzambe mutu azali kotelemisa. Nzambe mutu azali kosimba. Oyo asimba mi na maboko ya nzambe. Jamais akotikalaka kokweya. Oyo nzambe asimbi. Jamais monguna akoki kobotola. Yango wana ngai na bino bandeko toyeba prendre ma disposition afin que tokoka tomber na piège wana te afin que ngai na bino tokoka kozala séduit na monguna te tozala sobre puis tozala éveillé ouais yango na sepelaka na nzembo makasi. Soyez sobre et éveillés, soyez sobre et éveillés, soyez sobre et éveillés, soyez sobre et éveillés. Votre adversaire c'est les malins, votre adversaire c'est les malins. Il rôde à tout moment cherchant
c'est lui qui pourra dévorer. Il rôde à tout moment, cherche, c'est lui qui pourra dévorer. C'est pourquoi prenez toutes les armées sophistiquées du Dieu vivant. C'est pourquoi prenez toutes les armées sophistiquées du Dieu vivant. Veillez-y avec une entière persévérance. 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 Mes bien-aimés, et Sengeli, donc il faut veiller avec une entière persévérance, mes bien-aimés. Dans tout cela, tout joie, oyo, arme, oyo, kokiko, éteindre, kokiko boma, moto, ya monguna, nyonso waneza monguna bandeko. Ndenge frère ute ko lobana biso Jean 10:10. Diable azali ko yaka ka po sala nini a détruire bandeko. Bokanisi diable akendaka ka pa muto ya beba na ye deja. Non. Diable luka ka place o ya malamu. Diable linga kaka azwa kwesa bana na Nzambe po amema bango na kote na ye. Bandeko sengeli tozala éveillé. Tozala éveillé bandeko, to persévérer. Oya ko persévérer bandeko. Ye wana nde mutako mona nkembo ya Nzambe. Ya Nzambe. En tout cas ezalaki bongo biso bandeko na bino. Couple maindenge kaka to mesana. Koyela bino yangwana to yaki lisusu. Bandeko lenge kaka to lobaka. Tango Jésus Christ soki azongi te. Tokokutana na bino lisusu na numero mususu. Yango wana tika te. Nzambe oya sala likolo na se. Aleka nako pambola bino. Tokutani bongo na numero mususu. Topesi bino ba. Bye bye na bino bandeko. Bye. Que Dieu vous bénisse.